Kaka na bakeba na bobenga ba maman bobenga ba papa. Maman il est ni tout, d'ailleurs, qu'on s'en a mis un peu plus dans le belé, tous en mois de novembre, en tout cas, en botte belé, bah, bisous, n'a bien surtout, bah, bisous, belé, mais c'est pour l'ingaka, maman, il est ni tout, bah, bisous, n'a bien surtout pour l'ingaka, c'est traité et décoration la providence, n'a plus une botte ming. N'a vu que, mes collègues, qui n'a mois d'octobre, on y a son acquis dans Congo, dans un coup de awaka, dans mois de novembre, mais botte belé, bah, puis non, maman, ni tout. Tous on dit, ma maman, t'es que vous, aux ongles, aux rabons, à Kishasa, au sein tellement beau, on a ma vidéo, au côté tout le jour, beau, maman, qui maman, tout non, aux ongles, aux akanakin. N'a mon tellement bobengi na bi bon moi na répondre à bien sur boezate na il faut na répondre bien surtout na vidéo pour bien surtout vos informations avec non maman il est ni tout je suis bel et bien à Paris dans un à Paris dans zone qui déjà dans un à Paris mais tant on a quelqu'un qui chante na celle qui ba émission embelé voilà pourquoi poser comme on a tout le jour dans zo publier parce que na celle qui ba émission embelé bino bolinga bon mode bolinga bon mode alpha bubika bolinga bon mode Fule Lukis, mon fils, Kalate, donc Tanaka, Nengeyo Yebi, à ton mois de novembre, na Zanara Katamboka, à France, na continue toujours pour cette émission Nenge Bolingaka, le 28 novembre, et pour l'anniversaire, il y a maman, il est né tout. Alors, l'anniversaire, Nazana Katamboka, France, mais na Kobima, moi, Moukier, il faut que nous fêtions l'anniversaire à papa. Papa, lobby, c'est le présent anniversaire à madame. Il faut que nous fêtions à madame quelque part. Mais, dans ma joyeuse anniversaire, nous avons toujours le bienvenu. Ma cadeau, nous comme dame. Les gens ont toujours le bienvenu. Na ebi qui JC Kalala, na madame, maman Ashley, na Joshua, na ebi cadeau bien déjà. Aussi, vous ça on le 28 novembre. Les autres ont déjà le 10 novembre. Donc, dans 18 jours, par la grâce de Dieu, les anniversaires, il y a maman Eliane, au Lubino, Bolinga Kamingi, pour Ngaïpe, na Linga Kabino. Pour nous, dans l'examen, nous continuer toujours à consommer des émissions pour le mariage. Nous sommes besoin de la Katia, on a d'autres Nicolo. Et ça est belé, nous avons maman Bolingoné à l'ambité. Merci, Nabino, surtout Botali, maman Minado Bosepel. Merci pour nos commentaires, Nabino, nous avons posé pour la émission pour le mariage. Batubalambi Baza est belé, on a beau monité, beaucoup mona. Vous voyez que ma camoa est au lamba. C'est ça ma camoa Mélianitou. Parce que nous, maman Mélianitou, avec mon service traité du conseil de la Providence, où ils ont daté de 10 ans, on peut s'en dire merci pour nous ça là alors tant nous avons une émission sur le mariage parce que ils ont tant nous avons une émission culinaire on appelle ça une femme à la maison ce qui pose la besoin à coller canard une femme à la maison est-ce que maman il y a ni tout à quoi pas nayo à moni na relaxa chambre na yo te ki olamuka kite ko solola na mozo sur la basani Sandrine madame ya Chris Dimwana Sandrine Dimwana yo kalate elle to yo kanaki na oya kalate ko sala émission une femme à la maison chouchou le djima kala mingi te une femme à la maison na koleka. En tout cas, merci parce que vous savez que maman n'est tout. Il y a un macan qui est jeune fille. La jeune fille va au moins faire mon coup à karaté. Pour les canards, comme ça, la mère, là, nous sommes à rendez-vous. La jeune fille est belle. On va s'appeler la maison pour les canards. Et monsieur n'a répliqué comme ça, une femme à la maison. Réplique comme ça, une femme à la maison. Ils ont dit, oh, ma belle, il y a tout. Bon, mon amour, mon salaire, mon amour, mon amour, qui, nazo kombolandaku, nazo lamba. Il y a mon désir réplique comme ça, il y a une femme à la maison. Ce qui pose un pour ça, bah, mon aïe, comment est-ce que tu vis dans ta maison? Aux akanenge nini, ne moskola basani, ne repasse le mabana, ne molambe la papa. Quoi hésiter au bien maman il y a un étudiant pour lesquels la carte émission pour le mariage n'a repris il y a une femme à la maison bah tu vas singa bonamo boy bi maman il y a ni tout mais ni maman pembele ala mikaka donc olex maman pembele te nengo legisaka batu mususu asolo anabisona nous sur les mariages bien sûr na sala qui a déjà boza la patience beaucoup mon akate maman pembele akoleka apo ça va conseil ninge na pesa ninge ba maman so ba mesana ko pesa biso lelo na kina posa ko sola na bato bazotala nga bato nyonso oyo bazotalanga yeso ko talinga peut-être moninga atarakite aux vidéos oyo partageango naza na personne et resona batunyo sona sur la sur quoi nga maman Elia Nito naza na service traiteur oyo bino surtout boyebi na pesi pe merci mingi na batunyo surtout basalanga confiance pour ba mariage na bango ko banda na mariage na ngai boso tina mariage na ngai lelo ya année oyo suka mariage kazaki ya le 10 on est le combien aujourd'hui aujourd'hui on est le 17 Marie Nanga Soukaya n'est pas qui marié le 10 novembre. Le 17 novembre, vous excusez tout à l'heure, le 10 non, déjà le 17 novembre. Marie Nanga Soukazaki Mami, a Outaki Italie, a Balaki Mobali Namundele, a Outaki Italie, a qui Marie Nanga Soukaya année 2018. N'a pas ça, mais merci parce que 2019, nous avons ça pas molli parce que Balobi, nous sommes à 123.
Sur le 123, donc les enfants, maman, il est 123. Et la question, au Canada, à gauche, à à droite, mais tellement dans 123, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Donc, il y a vu ce Zakaka, escalier, talanga nazomata. Aïe, voilà, d'ailleurs, qui est du plaisir, mingi. Na maman Mimi, na que Mimi, je vais s'appeler ma casse, la marraine Mimi, je crois. Marraine Noyanga avec mon papa et jeune Njoko Kalami était maman. Dans ce rang de solo là qui merci parce que na Kinshasa vraiment Nazaki très à l'aise, ma Mimi, au checking à l'aise, mon co, celle qui vraiment qui marraine. Na mon affaire c'est le fait qui marraine et pas hein. Wa ba ko na ile maman eh ko mpe ko ba ko 5 déjà. Bon, ce que tu as dit, maman, non, pour cater bâton, ils ont manqué. Ou pardon, c'est une base là. Tu as dit, oui, ce soir, ce qui 18, tu as ma casse et un mini job. Les deux n'ont pas solo là. N'a pas solo na bino ningeni. Les n'ont pas solo makambo et taliba fête parce que ça n'a pas tout bas. C'est n'y en a solo makambo et taliba fête. N'a pas n'a pas makambo et taliba fête. N'a pas de konabiso oyo. Ba invitera au besoin ba invitation de faire part que ne quoi tinelio azo ça la mariage. Azo ça l'anniversaire parce que batina invitation matanga batina la invitation te ceux qui montent à la matanga yo ebiki ah un tel azana matanga volonté na mo so sepeli au sanini OK na matanga OK de quoi système moninga pour plus ebiki tous les namba o bazolela pe elobi surtout sepela namba o bazo sepela ceux qui moninga sali mariage et qui attendent leur invitation ceux qui moninga za fête anniversaire attendent leur invitation a combien d'invitation que beaucoup ma na 20h. Au moment où il y a une invitation, au temps qu'il y a bien, au moins bien qu'il y a 20h. Au temps invitation, on pense bien, ah, maman va congolais, on a encore 20h, 23h. Mon sous-scout au monde a invité qui le 17 novembre, yo que le 18. Le 18 ça veut dire quoi? OK, après minuit. Pour ce temps après minuit, OK, fait na minuit 30, OK, na minuit 1, minuit 2, là c'est OK déjà le 18 parce que le 17 déjà et c'est le kaki. En tout cas, joyeux anniversaire na guider ceux qui nyoka, guider moi c'est Jojo nyoka en tout cas, joyeux anniversaire na yo. Pour la journée d'anniversaire, on s'en va battre après ce que vous avez vu moulaï, bah gros bisous na ya lolo tinyoka, bah gros bisous na famille nyoka mobimba. Et puis que l'anniversaire, moi c'est nabino, bossali moi c'est nabino fête na en tout cas c'est très bien. Bah c'est mieux que bon rendez-vous était. Sauf que moi ça zoling là, côté mon belle personne bon ling là et ça la cas bien et c'est que ça rabassi malam. Joyeux anniversaire na yo, Gidi le nyoka. Ceux qui m'ont dit ma sur invitation à considérer déjà à bien sur la fête naïe, les à la mariage, les à l'anniversaire, tout mes capotal quand même que invitation à personne qui est à 20h. OK, 20h peut-être pas trois heures à la n'est que notre à 21h. Pourquoi? Parce que mon tout ça va salir fête naïe. À ça, ça déjà, bah, tout ça va la surprise. Au moment où on a vraiment ambiance et quota, ce qui n'est pas comme qui 20h ou 21h. Au moment à 21h30, bah, c'est les discours. Au moment à 22h, bah, tu nous bah, bini, bah, c'est tout ça va la surprise. Au moment où on a biso ba ndekoya, bah, congolais, bah, comme on Congo Kinshasa, biso ba Lingala, bah, ndekoya biso ya nini, bah, gabonais, oyo, bah, yoka Lingala, Congo Brazza, bah, ndekoya biso ya nini, ya mboko nini, Angola, biso surtout ça, tout ça, ba africain tozaka eloko moko toli ko respecter na ba mariage ou bien na ba fête sur ba bingisi biso ba te belé o baza ko inviter ba to biso maman nito yo osaka biso sur les mariages pourquoi ko le besoin na CG o te bato batala ka yo ba meka pena no ko se corriger moi muke ce que moni ndé kwa sali fête et ka inviter yo c'est ka considérer yo Moutakoza na aïbenta moussou na 2000 personnes. Ma salle mariage moko habité mariage j'en ai causera na 300 personnes. À compter parmi les 300 alors que décevoir de connaître zala parmi les 10 premiers au bakoya na fête. Il faut boyer baké tant botozo sala ba fête na bango ba salle eza cher. Okomo na mutumo azu salle na ye yambongo ebele. Azu service traiteur na ye yambongo ebele. Abengisi yo na fête. Fête en général est là à 4h du matin. Au comment on a eu à 2h du matin. Ce qu'on a à 2h. Pour venir pendant 2h du temps, vous mieux ne pas venir. Parce que mon client commence à passer une invitation. Va passer pendant aux ans à 1 mois. Va passer une invitation. Mon combat en novembre. A passer une invitation depuis temps en juillet. Ton mois d'août. Ton mois d'octobre. Mais hôtel déjà, au planifié déjà hôtel habité. Ngai le quoi n'a pas de retard. Pour la bête ça ne connaît pas côté, vaut mieux ne pas y aller. Ok, les telles choses en pour ça qu'on là, on l'a les pongi na yo. Que ok, on a 2h du matin. Bon, marié mingi baza que, baza respecter heure, même que tout ça va à 20h. Ceux qui battent en général, battent balingara que,
bino ba invité bosi boye bokoti na kati ya salle pour na honorer ba marié bokoti déjà na salle ba marié ba kokota na 21h ba déjà que na 20h papa ya biso bazali ceux qui te koti ba ya biso na alléluia alléluia okomona ba marié ba yé ba vanda libanda salle banda ba ki 20h30 21h 22h 23h ba bazaka na salle te ba marié mbala moko humeur na bango saka nini ebebaka siko nazotuna bomona kate bo réfléchissez quand même pas une minute comment na ke bateau yo mariage bazo sala to anniversaire ezana ndako na bango te mais ezana salle wana ezana bango te ba louer botali pe leso ke no biloko pe to kolia bazo le so service traiteur muto ko sala ni ekolamba service traiteur peut to boke no sala contrat bato be bisibine ke to ko servir bino to musu de 22h à 2h du matin siko yo to moko ya na salle na 3h o na 4h okuti traiteur aza soute akei fait on ezaki bien terre na keneki kutu na kuti ba traiteur basi bakei mais c'est normal toza na mboka mo ba travailler pendant ba heure mon nso to travailler pendant 8 heures to boita ta ba heure supplémentaire ezalaka. Maman Eliane du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie. Bonjour, maman, préparons-nous pour le mariage ensemble. C'est ma maman Eliane et tout. Les lots, mais vous le savez, merci bien-être. Bien-être pour la santé. Maxi bien-être, exacté na biso. Oza ko aider biso pour la santé na biso. Oza ko aider mingi papa. Ce que mon papa bela ka diabète, papa bela ka tension, ba maladie ndenge na surtout faiblesse sexuelle. Et là maman va couper la caméra ba bi ya monde bon c'est pas la bi oh. Pour mon père azande ko na azande ko na ngate. Il faut se toquer na lieu sacré na sepela et pas sepela. Faiblesse sexuelle c'est moi que papa za ko limba. Papa za ko ba su penza te. Tout ça m'a répété. Pour le côté de gauche à droite, Maxi bien-être, maman Eliane ni tout. Maman Eliane ni tout. Na cause Maxi bien-être ndene. Maman Eliane ni tout. A couper son numéro de téléphone. Il y a maman Carole Kalala. 07 82 20 12 51 pour la cause Maxi bien-être pour la papa. Ce papa mais Maxi. Oh c'était la casse.
Et puis papa, comme fanatique à Maxime, zoto kolemba lemba, et conseil la papa comme la force, comme la nzoto kolongo Pilikiniki wa bokundu banzoto, et cause la danger, avec quoi? Avec Maxime bien-être. A fait un mariage. A tout service traiteur a dit que non, mariage n'a pas 300 invités. A foutu par rapport à 300 invités. Mais tant que mon salle a été tout à 600 invités. Supposez, traiteur a comme un magicien, a comme un jésus, a multiplié les locaux. Mais ça a fait la cana, on attend à quoi il se ramène. Et un petit peu de réfléchir. Bâti de la consacration à la prière, au bout de la bâti pour la malade de la vie, la case de la fête. Quand vous n'êtes pas très au des gens à l'hôpital, oh, n'a pas 300 personnes. Ok, il faut inviter 600 personnes, mais au lieu, on le dit qu'on a à 300 personnes. Peut-être que on va faire du lot à 300, après il faut peut-être 50 personnes à l'écolo, pour te dire que le montant vous avez, on va dire congolais, tout va inviter à inviter. N'a pas congolais au bout de vos arabes, tout va dire congolais, au nani, gabonais, au je ne sais pas, du en général, africain, au bout de au bout de ceux qui m'ont tapé sur invitation, normalement, invitation sera couple. Tu vas faire invitation pour un mariage, ça sera couple. Tout le temps, invité, n'invite pas. Mais il faut réfléchir que non. Nous allons inviter madame ou monsieur. Bon, comment tu sous ban 5, boquet dans la voiture, boquet dans la fête. Or, tant que salaki, c'est un plan de table. Check kaka, 10 personnes sur la table. Bah, que c'est un couple, c'est 10 personnes. Mais yo sikoyo, au moins na nda kuna bana. Bon, bana wana atika na, na mtu atika la bana tena okena bango. Te, to s'intégrer to na mboka poto. To s'intégrer awana kendo kosomba mapa tout le matin pour que nous sommes baguette. To s'intégrer na kendo kunena ketika bana na classe, ozo bana na classe, intégration to sena mabebele, tout le kapu makamususu o eza pe ko sala baninga parce to linga pe ko changer en haut. Yo molonga na nda kuna yo avec 5 enfants. Na yo na papa 5 au commis 7, table de 10. Est-ce que va 10 personnes? Bino bozi 7 places. Si ko batu musu ba invité ta papa na table bata table numéro 3. Mais nga kiti na ngo déjà ba monsieur et madame. Ba kuti no boa déjà 7. Ba musu ta boa bo place des athées et décaler malamoko programme batu. Au moins batu ko 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 ba kiti akota akota. Yona za ko pesa conseil na bino batu boza na bana. Soko muke ba invité na fête et koza na bana. Yepesa moto invité binde ko na na bana ni tatu. Est-ce que na ko na bana? Comme ça, tu vas tout à plan de table naïe, tu le peux pas na liste. Ce n'est pas comme ça comme bon voilà, mais ce que vous avez sorti comme ça maman, pour que les petits quitter là là pour lui parce que bana bazali, il faut que ça ni pour solana kolofeti. Ba tout ça va na programme na bango ba masana na bango ba calculer que non. Nous avons on a bénéficié à la champagne, il y a comme des bouteilles de champagne parce qu'il y a la champagne. On a la whisky, à comme la bouteille moi whisky, on a la coca, à comme la 3 canettes. Nous on a fait ça calculer. Au moment où il y a eu une fête, où il y a 19 personnes. 19 na yo bokomi 20. To keka ramasa na. Ça vous dit na ma to kola na ye. To sala kana ye. Makambo na photo changer ça bien te to tika makambo na. Et à Malamouté, ceux qui va faire une invitation, il y a un mariage, il y a monsieur et madame. Ceux qui va faire une invitation anniversaire, il y a un moussou, monsieur et madame, ceux qui va faire une yomoko, ou bien ils ont boutou, na kota mon nama côté na tota mutu tota mwane, ou bien ta mutu moko bokeye. Bande konanga en tout cas tout meka ko changer ma casse, ma kambi invite oyo, ils ont baby sa makamo mingi, ils ont bien té, ils ont Malamouté. Boza ko blesser ba ninga parce que ako mona bino bwana kaza fete bolia bo sepela moto ya bime na bingi seki bangoti na comprendre te baye pona nini baye ko sala nini tande bato ko menga belé bato ba seki décoration na bango bien ba bango ba table na bango bien tango bino boye na ba surprise na bino ba ko ko no ba kiti za non habillé ba ko ba ko ba kiti bato ba si ba vendre ki déjà ou les fêtes ya moto za la classe fête comme des ordres ba ko ko no ba kiti ba zo ba kisa ba ko zo kiti ba zo ba kisa bato ba si ba leki déjà au monde que
bino bosaleli bato bazaka invité te bayaka avant oza invité te moso ya avant ozu kiti ya moto vandi sani na ye olieli yango déjà mokolo place akoyaka komokele kiti akomoka na kozwa sani eza te peut être bate mama basani toki na 350 invité bino bozaka bongo po anini ebongosobata mais basaka ata 400 ata 500 kanisa mokie so moto afuti yo moko mpona 300 personnes yo se mpona 350 sikoyo so sali mpona 400 500 ça veut dire que boyi kaka ozwa pe bénéfice te loko mote mosala nyonso to ezaka na salaire ozwa eloko toyebi te lokola mbongo bafuti nga nalambaka biloko ata ya 1000 personnes baya kolia kaka parce que il faut te tomeka moke kochange toloko na étape mpona toke na étape mosusu oyo babengi ya biloko ya kolia nakanisi biso nyonso totaka bafacebook tomonaka na facebook ozomona moto azozwa biloko azotia na kati na sachet tellement biloko afete ezaka biloko mingi ya kokauka ya kotumba omona moto azwi atie na sachet azongi lisusu yo moto alobi mais moto akutaki yanga te naozela papa te papa atikali kuna ntango akende azwi aki aso atie na sachet akozonga si te yala biso moko boye mpe aza wana ye aye nanu te yango na ye kozwela ye azwi atie na sachet soki ase retrouvaki ke fete wana basali 2 buffet ou 3 buffet aki na bife koto azwi 3 fois aki na bife ke kote kuna azwi 3-4 fois atitie biloko na sachet bomonaka bato bayima na ntongo mona tala basachet ayaki maboko pamba mazaki deja na basachet na ye atiaki na kati ya sac ntango azobima tala basachet ya biloko ya kolia na ya masanga comme si moto auti kosala bacourse bandeko to changer eza bien te oyo eza mboka oyo toza na biloko ya kolia babiloko yango ya kolia biso so tokana na bacongélateur ebongo combien na Kinshasa kutu bato ya Kinshasa baa na fiere moko bato bavanda na mboka moi wana baza na lolendo moko bokondima te omona te moto ya Kinshasa ake fete azwa sachet abandotia biloko non soki alie ekoki sikoyo na ngai na-explike bino eloko babengi buffet po excuse ngai eloko babengi buffet eza ke soki moto asali buffet boza na badivers boza na biloko ebele ya kolia bakosala soso bakosala taba bakosala brochette bakosala malangwa basali makayabu ainsi de suite lokola eza buffet balobi te ke yo soko ye na sani yo fo so biloko wana surtout po eza buffet te yo soko osali to babuffet otali eloko yo kolia ozwi olie mais mabe oyo tokonstate na kati ya bafete même na bandeko même na nga moko na service na ngai okomona ke ndeko aye na fete lokola eza buffet yo otemaka na sani kamundele bache malangwa bache makayabo bache makemba bache pondu bache soso bache biloko wana nyonso mutu nyonso akoleka na buffet parce que akozwa biloko wana nyonso azwi tala sani bombe na place kutu moya bandata kolia eza te po sani etondi tellement mingi moya bandata kolia etondi trop sani ekomi na désordre mais ntango ozwi biloko wana yo moko na kati noyebiki biloko nyonso kolia yango te po eza impossible olie makayabu olie soso olie kamundele olie taba olie comment yo moto kolia malangwa olie suna ngolo non olie ngolo kolia malangwa te olie malangwa olie ngolo te kolia capitaine okomona ozwi biloko wana nyonso tu na biloko wana yo ozwaki olie lokali kabu na brochette biloko nyonso etikali na kati ya sani biloko nyonso etikali na kati ya sani ntango bakoya kodebarase bakozwa tala biloko akolia bakomi kobwaka parce que bozwi biloko na ndenge ya désordre oyisi koyebi kokolia eloko te ndeko na nga tika bato mosusu bakoya kolia boyebaki bafete baexcédent ezalaka bato balinga koinvite bato mpe bazalaka zwa biloko oyo yo moni ke okolia okosilisa nokozwa mpo oyo omeina non zwa eloko motema elingi kolia à la fin des comptes okomona ke olie kaka biloko oyo olingaki kolia te nyonso eke wapi na poubelle balinga mosusu ntango bakoya bazangi eloko ya kolia ou bien azuka eloko mwa moke etikalaki ye moto akenda nsonga na fete na kutu nakendaki naleki kaka makayabo ya pamba olieka makayabo ya pamba parce que moto azwaki brochette ebele azwi mbisi ebele nyonso asalaki nini abwakaki aliaki yango te après bokoma batraité basaka biloko moke batraité basaka biloko moke ko critiquer eza bien mais boyebi pasi nini batraité bamonaka bandana na bacourse lamba servi pe na heure bato balia bandeko te bakopesaka bato ata mo minimum ya respect ata mo merci ya moke po eza très important yo moko motu yambaka 50 personnes na ndako salaka fete 50 personnes au moins ndenge ni motu komaka troublé na 50 invités comme on koma troublé et pour moi bato pe olia na heure te okolamba pe ta moso 6 pe na kolamba te ceux qui toquent na nini ata pas ba chinois ata peu importe toquent na flèche quelque place buffet zali au ko se servir donc on a surtout au côté le bitin
ngana olia viande ozuko se servir viande na yo oke ovandi soko yo ki su posa ki akolie loko vike eza buffet okozongela lisusu ozu osani olie yo na pesa conseil na bandeko oyo boyaka na ba fête botika caractère yako ba musu basaka on kwa sabotage bozu biloko bolie te apo bokamati boboy ya lisumu ndio ba table nde bozo bokabla kolia na poubelle aussi na yo boyaki mutu musu ayi azanza la libomo eza bien te botika vraiment ba caractère wana eza malamu te respect à heure est très important tu vas respecter à ceux qui ne croient pas sur invitation à bien que son fête naïe ça veut dire qu'il ne doit pas à considérer yo tant yo tu vas bien que son fête ou sur 4 5 personnes est-ce que 4 5 personnes plus on a marre pour lier ça na fête wana mais on a marre comme les ça na fête wana ba caractère wana petotika tous on peut biloko auto koki kolia ngako tu na yebisa rabino ceux qui ngana yebisa bino na koki ko sepelisa ceux qui ont client aux autres talanga oyo peut-être na celle qui mariage to ona ko salela ngai Maman il y a ni tout. Na ko se peso 100%, te nazan zambeta. Na ko se peso kana 98%. Ceux qui kana sina respecter menu nanga, na respecter heure nanga ouverture à buffet, na heure à fermeture à buffet pour nanga ekoki. Ceux qui mutu obengi saki aya yemo, aya 19 personnes. On a ce problème maman il y a ni tout. Et un problème à mutu obengi saki yemoko aya 19 personnes. Na lobi na komba bande konanga surtout basalaka ba service traiteur ko balamba na ba fête nazana ba ona sola na ba malamu ba mutu babenga ba bisima manitu meka ko solo na kombo na bisima traiteur ya ona zo solo pona kombo na biso surtout ba traiteur bato basaka musala bato basaka musala ndinga mpona ya maman Hélène Nidu bien que na kotanga ba kombo na bango te mais na solo na kombo ba deko na oto sana ba musala moko na lobby vraiment en tout cas na zako loba penza ndenge balobaka obeta CTA na ba invité ceux qui ba invité on a fête kozwa biloko kolia po obwaka te kozwa biloko kolia po ocha na sachet te koloba te parce que eza buffet ozwa kanyo sur na désordre te ndeko na ngai zwa oyo kolia te tikela baninga mususu ki baye balia kozwa te otonisika sani oleka brochette à pamba oleka ka poisson moko nyoso eke na poubelle ta mozi bongo est-ce que vous pensez pe na baninga la sima il faut penser que nga la sina leki na 22h na 23h ba tumusu pe ba koleka na mini ba tumusu pe ba osana nini ba koleka en tout cas mon sona ki na ngo sona bino lelo yango wana oya komona ki mama ile ni tolobi mabe eza mabe te soko vandi yo moko o analyser moni makambo na lobi olobate maman ni toi a raison peut-être c'est ça la peut-être pour ça la kango tant que na la fête aux junior comme ko ça la bonne te hein oyo ki chéri soko ki na fête ya bato o moni ke yo okole na oka ambisi le na oka ambisi kolobate ke nazo ambisi nazo poeza bife nazo ka en désordre yo ebi ke na fête le ngaole ka makne o ngole na ka kwanga mais osuma kemba pona nini ozile so pona ko boka ka ko bebisa eza malamu te eza vraiment bien attendre kete yoma comme na to sona bino na pourquoi lelo vraiment ka na lobaka que Dieu vous bénisse na singi bino vraiment une bonne compréhension pour na yaki ta bocha ba commentaire bo ba alobi mengai moko na conscience na na ki makambo na bisi bino eza makambo ya malamu on apprend tous les jours ta musu mutu ba ke parce que eza buffet ozo ba variété wana nyonso te zo eloko mote me kolia kende vanda soko oli aussi soko lia ozo ki lisusu ozo eloko musu parce que eza buffet il faut pe boye baka kwa na fête na 4h du matin pour ba losenga kamundele zate soko za na posa kolia kamundele yaka na herbe beng c'est qu'on a fait kwa na fête c'était à 5h du matin siko deni ni kati wana sili te ba invité boy papa ko respecter bato o ba sali musala user invité o yeka na fête mozo manquer respect na mutu oyo alamba biloko pona yolia eza malamu ta to mona kana moko to za ba pesa ka mutu respect mutu zo sala bino eloko zo kota na bumna il faut passer respect o ko solisa muteka bato muso mona yana bife tchelanga lopele ti un petit bonjour ne coûte rien o pesi ka mutu na zo servir mbote mama hein o ko tchelanga kota lopele o ko mona mutu zo servir na esengo mona te kotana ni ngote na ngote tshina ka kote okuna a poso ezate tshina te ba mama po ani pe boye ko ba ndeko na ngata bino moko eza pe bien te au moins mingi mi bato ba se faire ba jeune fille bazo sika mais pourquoi les darons elles sont comme ça bozo faire comme tout vivre na bled pour na nini ceux qui m'ont peut respecter mukolo pe a respecter mona muke bino pe ba inviter bolinga ko betsa bato mabako yo ba inviter kio banda le 17 yo le 18 ou na 5h du matin dans ma vidéo d'Eni, mais va traiter à Mopé. Moi, je vais traiter à thé. Yo est à 5h. Yo est qui traiter banda banda ko lamba. Samedi banda banda à 10h. Ti na 5h du matin banda la bifase de la caillou. Pour yo ko na 5h c'est bilamba na yo. Yo ko na 4 pour le sapat non. Traiter avant de loka wana. Ti traiter aza mutu mama. Aza nzete taza penya mate. Aza mutu.
nzoto pe elembaka kwa na 4h du matin to balonganga la bato na buffet ou na 5h du matin balonga oh mais quoi ça moi c'est nini mais c'est normal ici là pour bato ba qui avant yo ba se servaki yo na 5h du matin quand même mon bon moto pe faut ça rappeler mon mukete surtout bato ba inviter na fête bino ne bolinga ko marquer bato respect makazi okomona moto oyo kutu azeke na musala après ce moment c'est le musala aza na respect envers yo pour azoye ba ke non na koka ko sa musala nga monter on a confiance on a professionnel mais yo moto ba inviter yo moto ko to finga moto yo asali musala to ne recharger mentalité pour na lelo na suki wana makamela na posa wasona bino yango wana tokane na baka ke Dieu vous bénisse, God bless you, tatanza mkalusa na Mungu awabariki. Zama national bana betu. Bye bye.